neti vraiment papa na biso nani oyo kabose. Papa na biso kabose yo ovandi obiembaka lisu te. Musique no kuto yebana te. Na yebi te so sala mam no lo ba eza na yebi te ko tout suite na iso pona yo na yo kaki kaka. Na mona ki page mo bo publier que non kabose alobi ke album a faire écoute ndenge za wana ebima na ngote po fallait abimisi album na etoko so gold tu wana so gold day. Donc conseil on peut se zakaki. Si kakozala mukala ya fali aza déjà des king world mokimombe bien donc yo atosaile ki mukala eko longole ki fali te e baksele pe eloko pete musalo saile wana pe e baksila nango ye pe rien bongonde parce que so robeta musique no kitoko ozana succès ezate ka pour ça succès faut finir à faire parce que na comme mon on a musicien belé na comprendre est-ce que pourquoi Rwanda ka animateur ka bosser à Longwa. Pourquoi? Parce que Nengazana atala kende na boina muto na na venir te. Yo mo na no posa ya kozala mukala mutu esila oti. Ozara na posa ya kozala mukala mutu mezonga pa wera. Voilà, bonjour Valanditou ya Congo Source Télévision, plaisir les sous comme on a bino et puis plaisir pe biso sous koza liboso ya caméra pour na kopé sabino ga ndenge to mesana kopé sabino makambo. Lelo lisusu to ena Suleiman Konde pour na kobeta masolo ezoleka na YouTube lelo to ena ngambo ba musicien on dirait makambo ezakuna. Yango to eto beta masolo ango. Bonjour Suleiman. Bonjour à toi Glody Mutombo, le géant de la presse biométrique. Napesi pe batunyo so bolanda biso en ce net moment de partout dans le monde. Napesi bino pe bambote. Donc nalela bino fort balanditou ya Congo Source Télévision. Napesi Tarik ngang mbote Tarigola par rapport à Ferigola. Namoni pe bongo batutu ya staff ya Ferigola napesi bino bambote. Batutu bolinga faire bolela faire pe. Les amoureux de la bonne musique. Je vous dis bonjour, je vous salue de partout où vous vous trouvez. Nalela bino fort. Je vous porte dans mon cœur. Nga pena passeport rouge, nazara pena ya bino. Nga pena passeport rouge, donc nara pena wana pe po na bino. Donc faire rigolo la paix. Nalela musique non fort. Nalinga kopé fort. Ta personne, ta musique, ce que tu fais, donc tout ce que tu fais, j'aime. Donc voilà Glody Mutombo. Maman Denise Nyakiro, maman Yabana, na pesio bambote, nous t'aimons, nous te lovons, te le love fort, donc encore fort. Yaou Yangwana, bisous, bisous, love you so much, maman. Tu es ici dans nos cœurs. Voilà, Suleiman, lelo tozela ki biso tout dynastie na marché. Biso batolela musique congolaise. To moni dynastie pe bimi. Mais tu comprends te. Après, banzembo ya faire rigolo kobima, marambo belé lo bamino en internet, et puis to moni nani. Benga bon banani ya fali warrior sali moi ndenge moko boy lobi mo ebele par rapport à maramnyo sonoro warrior loba pour la musique qui a fait rigolo ndenge utobi moko lo bana bangoni. Bon en fait non lo juste que aux fanatique. Il ne faut pas qu'on bincha à la place à leader parce que ba fanatique n'dépé ba leader na bango na ba erreur. Omoni ba fanatique n'dépé besoin induire ba leader na erreur. Parce que nan limite que fallait moko ko vanda babande au fin affaire pour esopae. Esopae na ebi pete so ke za bango ne mtupe batinda rabatu baba na ofingi la bango ba leader mususu na ebite je sais pas. Parce que héritier watana bebe goga motona tembe jamais pas kokova na babandi pe kofinga ba leader mususu ye moko aleki na TV et sopae ezo ki motona tembe ne egitongo valeur ezo ki motona tembe ne esisango makasi on dirait esili sango nguya omoni bongo penza donc batika ka air moko sala ba makamba fanatique il faut totika ba fanatique il faut qu'on arrête. Parce que ndenge to sala rawana épée ça ba leader na biso le kumute hein épée ça ba leader na biso vraiment valeur te Glody parce que mutu po ozana valeur il faut pe osala mambo épée so valeur parce que ndenge bazo finga faire wana
faire azongisela bango te ndenge bafingaka faire wana faire jamais mukoma boye na mona faire avandi atindi soit mutu ou soit mutu moboye parce que na mandomo na mtawanda sa ba mambana makaus mais asala ngo lisute donc atika ba comprendre idéologie que lelo musique etambola ka te que na ba polémique na bani ça ne musala musique no ebetama eyokana bongo ndeskoyo eza bien epesa biso nyonso tout le kumo biso tout batu otolingaka bonne musique biso tout batu otolingaka ko s'ambiancer ko yokaka musique ya kitoko bongo nde parce que so robeta musique no kitoko ozana succès ezate ka pour ça succès faut finga faire parce que na comme mon on a musicien belé neti vraiment papa na biso nani oyo ka bosser papa na biso ka bosser yo ovandi o bien baralisute musique no kuto yeba na raté na yebite so sala mam no lo ba eza na yebite ko tout suite na iso po na yo kaka na mona ki page mo bo publier que non ka bosser alobi ke album a faire écoute ndenge za wana ebima na ngote po fallait abimisi album na itoko so gold tu wana so gold day nabi donc na ba musicien ba koti likambo na ba musicien ba komi ba mikala ya ba musicien mususu elekela ngai mambo ta rigola vana ka lobela ki on ngana lobi ngape fona vanda na lobelongo parce que ezala raté et ça la maté na ba musicien ba komi ba mikala ya ba musicien mususu et ça la raté ça se fait pas pourquoi parce que yo wa musicien wa leader ya orchestre na comprendre est-ce que pourquoi Rwanda ka animateur ka bosser à Longwa pourquoi parce que ninga zana atala kende na boina muto na na venir ti yo moko nanu posa ya kozala mukala mutu esila oti ozara na posa ya kozala mukala mutu mais zonga pa wera usa zonga ke ne pas confié le orchestre moko ya ba grand musicien ke no kota usa okata pa fallait au koto comme boaka ila o komi boaker usa to comme animateur a fali soit comme musicien chanteur a fali pour vous en bino ka ba ndenge mona me manima komboka ba âge morot siko pourquoi pas yopé okoma musicien fali comment nous allons sans honte sans gêne zano sans honte zano sans gêne mais pourquoi non ba musicien yo musicien ou yo kota likambulisu ya ba musicien on dirait fali na fait rigolo ba na moi puissance mo il faut okota likam na bango po batala yo ya omoni mutu nde tozala bwe na vito yeba na rakete intel o kutu aleka ngai te Romeo penza alekinga Glodine deza bwe alekanga na point bwe intel ndaza waleka mais ce que ton ndima na raté eloko ezala yangwana parce que so za besoin ba booster musique no yebana okendete e faire rigola na linga musique non ndengo zaka na ba succès na o kabela ngata succès ndambu mais lorsque yo osenga no faire succès te o lukate faire fulao mais yo sikoyo ok no c'est la faire marketing mo négativement ezala raté pe ya na sens te etikala kozala te esali maté et ça les maté yo c'est la faire marketing mo négativement ça se fait pas même ata ba copine nange vodi mu ko fia goma ba comprendre ba obité faire a toujours combattu mais ba ko battre été faire a combattu mais ba ko longa été pourquoi parce que ba ko battre faire na nité yango ma comment lukele ba faille mo ya miki o faire yembi bien ta lobi français bien té o alobi ma deuxième cerveau ba français o alobi français langue na bisotin c'est pas notre français langue na bisoté na batu balanda biso ba yebi kutu bato ba vanda na poto kutu na France ango bakolo français bato ba créer français place francophonie banda baloba ke mundele soki mutasala erreur na français azwarate ke non asekae a corriger pt article bon occupant ota lekisa kutu mon pa yebi ke non eza absus de la langue babenga absus lingua na latin pour na biso bato tanga omoni na obwa kama ba mo ok, c'est compris. Oh, ouais, bah syllabis wana ça revient dans ma tête. Donc, batukutu wana ba français ba comprenait que était absus de la langue izalara. Absus lingue izalara. Mutako ça faute ko ça l'erreur. Peli susu batu bazolo ba que non asali erreur alobi ma deuxième cerveau habité que non na studio herbe enregistrera. Mon mususu ko za na mon mais yo esenga ka okena on a mo et maloko ma na studio za la bongo par rapport à ba nuance par rapport à ba rythme et à ba tonalité maintenant ce ko ba zoba ba fana kwiti na ba fana tufi ba comprendre ngoti
bafana kwiti na bafana tufi ba comprendre yango te parce que faire ndaza wana chaque jour asala ba makambuka po bat balobele ayimba banzembo ka po bat balobele ayala genre musical ebele lelo ayeli biso sur rumba trap no yimba mate sala mate na Congo awa il est la première personne. C'est la première personne qui a eu la biso rumba trap bolo ba su ke ngana salaire pendant yé la binosco livre natangi sabino français ba conjugaison ba nini ba motu ndenge zala ndenge salema. C'est la toute première personne qui a eu la biso rumba trap. Donc toi si ka complexe, toi tu capé buzoba parce que on est un complexe d'infériorité en plus. D'infériorité en plus. Tout le monde a musicien moko yimba awa petite dose et sali grand effet accorda place à la mettre baloba grand effet. S'il vous plaît. Vous comprendre? Non, on comprend. Baloba grand effet. Si comme nami tuni pe na vandi na ke nami tuni. Nani ne aloba que mon fruit préféré c'est les beignets. Nani, bon peut en réponse attends dans bas commentaire. Voilà Suleiman, tozo continuer là où tu es que na yo tambola rabo e kenda rabo. Suleiman, to moni fait rabimi sintemo mais pourquoi ba tous les lots to moni que ba journaliste ba sera plus attaché na faire ba yé les lots ils allent quoi ndeti ba yé na droit de réponse. Pour ici comme ba bandaki. Pourquoi ba warrior kaka ko banda et puis ba golo tang ba répliquer comme que genre moi ndenge comment tambola na YouTube wana. Baluka actualité na makasi. Baluka actualité na makasi. Parce que comment album Tokos DG Bima nga nazala nga fanatique à fierté na sala rapé pas fierté mais non ça juste analyse en tant que chroniqueur youtubeur. Je le fais avec fierté. Pour côté PF il a fallu on dit na qui posa na moi bateau kuna donc ozano ka passeport. Na passeport rouge. Et voilà. Comment bino batu boza soit disons na succès na actualité ou soit boza bokoma album na bino kitoko makasi boluka bosa lango susu réédition tout le monde a ezelo ko ba combien on bien te boluka bo rééditer ngo po bosala ke bo corriger ba faute bo corriger ba makambo ezala ki bosala ki ngo bien te omoni mais makambo eloko bino bosali bien bosali kitoko pourquoi boluka bosala en réédition jamais boluka bosala en réédition te borotala boluba kete eloko déjà salami beto lukas ko to koma eloko mususu to éditer eloko mususu mais bino bozo sala kaka eloko ana moko bosala en réédition mais alors que Ferrego là a saline réédition eloko te ayembi banze moné musu ya sika donc a saleli biso kutu ayeli biso kutu dususu nini o rumba trap malgré tout bino boling bobe bisele réputation bo sele kete ayembi ma deuxième cerveau nango na salaire RT en français pe eza PRRT eza nuance akende non na ndenga studio. Est-ce que vous comprendre? Eza nuance akende non na ndenga studio. Qui n'a pas fait d'erreur ici na moko Congo na ba musicien. Pe na ba musicien nyo so to bo tangela ngana nuna ngwa leki muninga na loba français. So to longoli Kofi, to longoli Papa Wemba Kufa, to longoli Jean Goubal. Félix Oazé quoi? Muku Abongo. Banani français parce que la plupart de mes musiciens ont peine de bazana batanga pété so tobito bandolandela ba parcours na bango po to kana tenter yo bando bimisa to bimisa o entela suka na 3e primaire o entela kenda kutu maternelle te yemba moka sotamba mona podium omoni tozana batanwana te yo ya to sambwisa bino nde bino bo sambwisa abatu donc arrêtez tout simplement tout court arrêtez. Apparemment pe vague oh ya marambu ya kofinga ba misezo utaka kapa ba fan to ba fan moko boye ba sala mwa click na bango ba vanda na monde ba komi kofinga to ebite sko eza ba leader ba otinda bango to eza sentiment na bango ndem to yemi bango. Moi je ne crois pas que sentiment que mima donc de notre côté to kolo ba sentiment pourquoi fanatisme mutu e pousser bango. Fanatisme mutu e pousser bango parce que na Congo pena glodi na ebite so bat musu ba na opinion mususu. Nga na mona ka musicien oyo na bana mibali wale ki fere na koyimba te wana pena bo excuse nga à part héritier watanabe ndiye mtu bakoza ndenge moko na fere na mingongo parce que babi la musique c'est un art hein
une manière d'accorder les sons d'une façon agréable à l'oreille. Maintenant, si ko batu mingi ba comment aimer la musique eza bilamba, musique eza mituka, musique eza ba vie na YouTube na français. Na anglais na ko voyager ko beta ba concert na mboka libanda. Alors que c'est pas ça. Tout d'abord yeba na ko yemba zana mungonga bien parce que ba musiciens na la plupart ndeti ka bosser. Ayemba na voani. Succès na yemoko ezalaka wapi? Parce que yo est reconnu mukala musicien. Est-ce que yo moko wana succès? Parce que yo soki wana succès aux anata et aux amukala mningano musicien ta? Toi quand tu as du succès aux anata et aux amukala mningano musicien te. Et reconnu mukala mningano musicien c'est que succès est sili. C'est que succès est zati. C'est que succès penzako ikelevé. Suleiman, ponako ndenge tolobi ke ba fan peut-être bazo sala na sentiment la bango parce que ba fan ba mi. C'est ba na inde ba ko kata hémorragie on a tous les deux côtés. Muto kata hémorragie exactement parce que c'est hémorragie o ebanda ku tous les lotis. Et banda depuis kala depuis la nuit des temps. Depuis Congo ezala Congo hémorragie o déjà ezala. Depuis Kinshasa depuis musique et la musique même na poto qui fanatisme ezali mais ya ba genre oté hein. Excuse, na poto qui fanatisme ezali mais ya ba genre oté Glody. O biso to mona lelo awa na Kinshasa na Congo yo. Na éviter. Voilà Suleiman de comment na suka nga problème na ngai problème to préoccupation na ngai ezali kaka ke Suleiman tala caméra pesa conseil na ba journaliste ya Mupandi a fali pour pendant Mupandi a fait rigola pour na makele. Phénomène pe wala nanu ya ba journaliste ya ba musicien. Il faut to katango. Pour ta wapi. E banda e pa ba Karine Mokondi ne ba banda ko pa ba hérité tellement ba Karine Mokondi pe bazaka ba mito à train. Ba mikala pe ba landa na sima. Ba on pe ba komo kanga mana ba musicien. Ba komo kanga mana ba théâtre. Ba komo zo ba parti pris. Mais wana sikobolo baka ke no boza ba attaché de presse na bango tout court. C'est ça. Et les Kelinga, ce qu'on a ba musicien misusu ba komi ba attaché de presse à ba musicien misusu. Eh, oui que ça m'étonne. Non mais sérieux franchement. Ezo étonné nga musa na biso bango bazo botola ngo bango bozwango. Étonné nga makasi. Donc il faut donc arrêter mambuana ke oza journaliste ozwaka parti pris ya musicien moko. Omoni lelo so faire rigola zate awa na Congo na Kinshasa. Mutu oyo ozwaka place à faire rigola zapete. Mutu oyo komaka faire azate. Po faire c'est faire, fali c'est fali, hériter c'est hériter. Tout le monde aza mutu oyo azali. Ana personnalité ni ana touche musicale na. Mutu moko to komaka un tel, mutu moko to komaka un tel, non jamais de la vie. Et si maté et salamate. Et si maté et salamate. Est-ce que vous comprenez? Et que si maté et que salamate. Donc, conseil au non paye ça na bafana kwiti. Ba fanatique oyo ba melara bombe. Ba fanatique parce que soza ba fanatique ba responsable le quoi tout le monde ba papa na biso ba jibem pia na ba fanatique ba responsable. Ba sombela ke mituka, ba sela ke ba makambebele, ba fanatique ba na tante yo vanda yo bando sala ba débat buzoba parce que tout le monde ka ba fanatique ba zanga tina ne ba vanda na ba boîte boyo ka bango ba senga ka ba nzemba intel beta. On dirait yekolo boîte. Omoni osenga kanzemba ki ngandie beta. On dirait yende mutu a sali guichet fermé ko. On dirait son deni. Elekelanga hein. Et elekelinga lisuma kasi komona ke yo musicien okomi na yo attaché de presse ya musicien mususu. Papa nanga ka bosser. Wana ajoza papa nanga na peso ka conseil parce que babi bana mikepe babeta mbunda bakolope babi naka. Donc conseil on peut se zaka ki. Tika kozala mukala ya fali. Fali aza déjà des king world mokil mombebi donc yo atosaele ki mukala. Eko longole ki fali te e baksele pe eloro pete. Musala osaele wana pe e baksela nango ye pe rien. Pourquoi? Parce que nengo zawana les temps oyozo dépassé, les temps oyozo bebisa. Na kozala mukala fali okosala ke no ba mzembo na yo. Etalama olukelongo na solution osomba ta ba via ko somba na YouTube nde boloba ke ba faire ba sombaka ba fali ba somba omoni olukata moyen o koma banzembo bien parce que na yoka sériment boyi ba nzembo
série mo boné kaka iba nzembo nzembo ngo etala mabe aluka komano banzemba bien oya ye moko oyo euta inspiration na ye moko oyo ezate ke toyoka kete lobi kabosa yibaki nzemba sala eboy aluka no po depuis ayemba nzembo mo esala succès voiture sans monteur depuis nga nazala mwa muke wana nazala na ba une année demi sérieux wana nazala na ba une année demi mena kanga nzembo wana ti lelo succès za alisute succès za alisute omoni donc voilà atika faire rigolo la conseil non pesi zaka continuer ko sa musala ne kaka ndinga mesala ko sala ko sepelisa biso toujours ndinga sepelisa biso yango nde sala ke biso pena batu to linga bonne musique ponga pena so fala sali nzemba kitoko pona linga banzemba fali na linga pe banzemba fali faire rigolo ndazana yemba kitoko na linga ka pe faire rigolo. Donc à continuer toujours comme ça, ça a déstabilisé parce que voilà nous sommes tous moyens de déstabiliser. Oh ma deuxième cerveau manine voilà ce sont les moyens pour déstabiliser faire rigoler mais rien du tout et Simbati. Voilà seulement quelques dédicaces to comme na suka. Voilà aujourd'hui vraiment dédicace mingi zati na pesi bambote na maman Denise Nyaki replace Azaï la première dame l'actuelle ya mboka na biso Congo. Voilà merci beaucoup na Jires Moni pour l'occasion d'être devant les abonnés de Congo Source Télévision. Merci beaucoup à toi aussi Glody Mutombo et retrouvons-nous au prochain numéro. Bye bye. Voilà merci pour na boss Jires Mboni depuis 001. Vous a toujours scotché puis branché na Congo Source Télévision. Bye bye.